namoni présence ya papa Alexandre Aedi na bala. Ntango namoni présence ya papa Alexandre Aedi na bala, atoke porte te me atindiki te me porte fungwami. Nazalaki na position ya kolala na vision na ngai, na telemi nazalaki vraiment na somo makasi. Ayebisinga bikobanga te mwana. Mokolo lelo eza mokolo oyo Mungu akolakisa makambo ebele. J'ai pas compris. Ayebisinga abiyaka. Tobimine libanda. Tant tobimine libanda, ayeko ebisanga longwa côté gauche yaka na droite nanga, azaki na veste lokola safari ya pembe. Leta nazolongwana na comprendre te na moni yesusu veste te na moni yango ekomi nzambala pembe. Me na mi moni tozaki na mabele te, tozaki en espace. Amemi ngai abisinga simbanga na loboko tolongwe wana. Bien aimé, noki nzoto malili amemi nga ti likolo. Me ntango tokomi likolo ayebisinga abi mwana tala na se. Nga aza ekoloba te, nazoko poser question te Jésus. Vision esalinga nzoto malili. Nathalie place azobanga nata namoni globe terrestre alakisinga tozokita awa. Nesi papa me o eza mai, nazwi courage ya koloba. Ayebisinga bi tokiti na mai. Tant tokiti na mai yango, ayebisinga place tozokita eza Océan Atlantique. Tokomi na Océan Atlantique o namona nanu te na vie. Ayebisinga abitala. Natali kuna namoni likolo bakomi chiffre 3. Nga na bi chiffre 3 oyo elikolo banini. Tellement biso tokendaka mingi na résurrection makambo mosusu. Ayebisinga abite na yoki makambo ozomilobela. Chiffre 3 oyo tala makambo ekosala. Namoni yango ese subdivisé en deux parties. Chiffre 3 yango ekomi lokola porte fungwami. 3 ekabwani. Mais porte na kati namoni être moko bizarre. Nalingi na crier mais mongongo ezobima te. Abi nanga abi regarde ce qui va se passer. Namoni être ngo apumbweti likolo ya globe terrestre. Mais andi kofula mopepe. Mais mopepe ngo andi kofula ezozwa ba continent. Mais namonaki mopepe ngo ezwaki ba pays scandinave nyonso. Ekozwa ba mboka lokola ba Suède. Nandi komona mopepe ngo ya mwindu ezotambola ezuba Irlande. Ezuba mboka ebele ekoti Europe mobimba. Etouché Asie, mais na Asie etouchaki ba mboka mibale Chine na Japon. Namoni mopepe ngo ye na Afrique etouché Afrique du Sud Botswana. Eko touché na mbokoyo ya Tanzanie. Mopepe yango ezaki makasi, mais je voulais crier andi koloba nanga boye. Abi pendant que j'ai na prière tina eko zwa yo omona makambo.
Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est bien votre serviteur, votre papa, l'évêque prophète Jean-C. Troma. Na butu oyo nalingi kosola no likambo moko oyo ebangisinga esalinga nzoto malili oyo esalinga vraiment bien te. Naza na kati ya molili na mabondeli, bisika naza kureza te, nakimi mbango bisika bapelisi mwa groupe électrogène mpo nazwa makasi ya koloba na yo makambo oyo etali yo moto ozoyokanga. Seigneur, j'ai prie. La Bible dit ceci, que mon peuple périt faute de connaissance. Mais la même Bible wana koloba qu'il est temps que mon peuple sera enseigné par moi-même. Tika nkolo na ngai bato olobeli babika bazwa lobiko. Au nom de Jésus-Christ, je ainsi prié. Bien-aimé dans le Seigneur, yozi occasion ya kolanda prophète Jean-C. Troma na seya voice oyo na kati ya bozindo ya mabondeli lokwa na teyaki bino mikolo eleki lobi baprepara yango lelo na koprepare 2023 na prière, parce que le Seigneur lui-même souhaite eza tozala bien. Selon 3 Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nasisaki prière na ngai ya mokolo ya lelo, ntango nasisi yango nalobi na pema na comprendre te na kopema ya prière na nga, naye koyeba kezalaki vision ntango nasutoki. Mais même na kosutuka na nga pema na bachair de poulo namonaki ezalaki mabe makasi. Qu'est-ce que je voyais? Namoni porte efungwami linga place naza ya kopema na retraite. Eloko ekamwisi ngai, namoni présence ya papa Alexandre Aedi na bala. Ntango namoni présence ya papa Alexandre Aedi na bala, toke porte te me atindiki te me porte efungwami. Nazalaki na position ya kolala na vision na ngai, natelemi nazalaki vraiment na somo makasi. Ayebisinga bikobanga te mwana. Mokolo lelo eza mokolo oyo Mungu akolakisa wa makambo ebele. J'ai pas compris. Ayebisinga abiyaka tobimine libanda. Ntango tobimine libanda, aye koyebisanga longwa côté gauche yaka na droite nanga, azaki na veste lokola safari ya pembe. Leta nazolongwa wana na comprendre te namoni esusu veste te namoni yango ekomi nzambala pembe. Me na mimoni tozaki na mabele te, tozaki na espace. Amemi ngai abisinga simbanga na loboko tolongwe wana. Bien aimé,
noki nzoto malele ameminga ti likolo me ntango tokomi likolo ayebisi nga abi mwana tala na se nga aza ekoloba te nazokokopose question te jésus vision esalinga nzoto malili natali place azobanga nata namoni globe terrestre alakisi nga tozokita awa nesi ye papa me oyo eza mai nazwi courage ya koloba ayebisi nga bi tokiti na mai ntango tokiti na mai yango ayebisi nga place tozokita eza océan atlantique tokomi na océan atlantique oyo namona nano te na vie ayebisi nga abitala natali kuna namoni likolo bakomi chiffre 3 nga na bi chiffre 3 oyo elikoloba nini telema biso tokendaka mingi na résurrection makambo mosusu ayebisi nga abi te nayoki makambo ozomilobela chiffre 3 oyo tala makambo ekosala namoni yango ese subdivisé en deux parties chiffre 3 yango ekomi lokola porte efungwami 3 ekabwani mais porte na kati namoni être moko bizarre nalingi na crier mais mongongo ezobima te abi na nga abi regarde ce qui va se passer namoni être ngo apumbweti likolo ya globe terrestre me andi kofula mopepe me mopepe yango andi kofula ezozwa bakontina me namonaki mopepe yango ezwaki bapays scandinave nyonso ekozwa bamboka lokola basuede nandi komona mopepe yango ya mwindu ezotambola ezwi ba Irlande ezwi bamboka ebele ekoti Europe mobimba etouche Asie me na Asie etouchaki bamboka mibale Chine na Japon namoni mopepe yango ye na Afrique etouche Afrique du Sud Botswana ekotouche na mboka oyo ya Tanzanie mopepe yango ezalaki makasi mais je voulais crier andi koloba na nga boye abi pendant que ozali na prière ntina ye kozwa yo omona makambo oyo ebanda kosala nga somo mwe na pose question eza te mpo toyebi papa aidi na bala Alexandre aidi na bala asi akufa mais andi koloba na nga boye eza na loge moko oyo satana atindaka banvoye bakreye na mokili depuis l'an 3 esalama na l'an 3 ezalaki caché mais à chaque fois chiffre 3 eyaka bango balukaka kofete na bango ezalaka mpona kocontre mystère ya puissance ya résurrection ya Jésus-Christ de Nazareth notre Dieu ntango biso tozosambela tozoloba nkolo asali biso bikamwa bango esalaka bango mpasi bamonaka ndenge diable eshua na croix yango loge oyo eza mère ya baloge nyonso mais j'avais une question à poser question na nga ezalaki nkombo ya loge yango nini naye komona na loge yango nkombo ezalaki te
mais moto azalaki nanga ange wana azalaki na forme ya papa Alexandre edi na bala nabengi ye ange parce que ase présentaki na suka abi nanga tala likolo monini namoni croix renversée ekulusu ya Yesu mais renversée. Il me dira comment nango croix renversée na kati ya croix renversée onde ba miloko wana nyonso mabe ebimi bazo préparer ba fêter anniversaire na bango na 2023 yango moni na 2022 oyo na mois de novembre andi koyebisanga mois de novembre mois d'octobre ezalaki déjà ba mois ba préparer yango moni na décembre oyo bako sacrifier bato de 0 à 73 ans. Namituni pourquoi 73 ans na kacha motema. Lui il me dira 73 ans parce que chiffre 7 c'est la perfection le repos, chiffre 3 et la résurrection yango bango feti na bango bazo sepela balingi ba sacrifier de 0 à 73 ans. Yango moni babimisi être wana o aza na forme moni c'est un dragon aye kobwaka mopepe wana ya mort subite okomona bana bakokufa de 0 à 73 ans andi koyebisanga bana mosusu bakobela te bakufa bamisusu bakuta na basasina abisinga bamisusu o bazalaka na baproblème ya basucre problème ya sucre mingi eza satanique ebele année oyo eza année fo basala ba AVC na fin de l'année mpo bakufa baannée prochaine abisinga misusu bakufa mpona basusi ka ya mabala bakufe le diable veut sacrifier bato abisinga abi il faut baboma 503 000 hommes. Na 503 000 hommes, il faut sacrifier. Et ça sacrifice, il y a fait pour qu'on fête secte na bango. Alors, on a océan Atlantique. Et ça, ici, kaba sacrifice, nous sommes kakokoya. Pendant ce temps, na moni ma efungomi na moni mwasi moko azaki géante avandi na seme liboso nezaki na kupa munene bato bazo verser makila na kati ya bakupu wana ayebisinga bomoni moto receptionner makila mais natali mopanzi na monaki ezaki na lumière bamwinda ebele ayesinga bomoni bazo fêter déjà bien avant pour baebi bako échouer te yango nkolo atindaki ngai na forme ya moto oyo oyebi lokola mosali ya nzambe mpona lobelo makambo oyo oyebisa peuple ya nzambe yebisa bango base préparer 2023 ezokota eza année mabe décembre oyo eza na basacrifice bamort sibiti ya makasi oyo ekolanda bato ti mois de mai année prochaine kobanda lelo ayebisinga bi eza na bacomplication bamaladi ekoya ba AVC kozwa bato bakufa en cascade ayebisinga bi bato bakoma na négligence mpona bango bazokanisa lokola ke diable operaka lisusu na décembre te me makambo na yebisi bango lakisa bango ayebisinga tala na mosika namoni bato bazogumba melekeko moko me keko ngo azalaki na molangi na masanga azomela ayebisinga bi ekeko wana eza demo oyo kaka mamo bato bazogumba mela ye mpona bozwi na bango po bakende osala mabe na se yango ozomona to ya mabe ezozala élevé. Il me dira yebisa bana nzambe eza ta distraction te eza ta ya koluka nzambe
décembre bien-aimé yo occasion koyoka ngeza na makambo somo ekosama na bavie ya bato bamort subite les 0 à 73 ans bato bakosila makila bato bakokufa baaksida ya somo ekolanda bato kobanda décembre oyo titokoma mois de mai 2023 bato bakolela diable akosambwisa bavie ya bato esalenga somo makasi ntango esalenga somo nandi kolela na vision wana ndandi koyebisanga yango eza moko ya biloko bazointoxike banguna mpo basakrifie makila ane oyo na Afrique. Mais prenez le temps de prier. Subitement ebisinga bitozonga. Tanga bitozonga na se retrouver na Sutuki. Tanga na Sutuki na zaki na ba chair de poule na mai na miso. Na ndiko sambela na otu na nzambe. Pourquoi? Le Seigneur me dira ce que tu as vu. Na pesi yo po bomba ngo te lobango na bana nga. Yango moninga prophète no butu oyo. Na luki na siambula oyo zobeta. Moya ko lukata group la sebache. Na chata charge po na pesa yo voice oyo. Yo ki voice oko zwa makambo la légèreté. Yo za na posa osalika moko zwa makambo la légèreté yaya. Muto alamukaka. Ayebaka lamuki kaso alamuki. Muto azoke lala. Ayebaka kena kelala. Mais soka lali ayebaka teke na zaye kolala. Elingelo bake problème le kone komeli yo te ngo néglige message oyo. Na yoki nzambe clair. Il y a des sacrifices au balo Jésus. Je vous dis, yo zoyo kanga. Ena ba palpitation moko na moni batu ko kufa na ba pongi. Na moni mabeko komela batu. Na moni être wana ko bwaka mopepe wana ko in Europe. Batu musuba kufa oyoka ba biso ba bia eza covid va ya sika le juillet soki vague ya sika. Ne juillet memi na liwa. Toi qui as eu l'occasion d'écouter les prophètes Josie ce soir, tu as besoin de la prière. Tu as besoin de te préparer. Yaya, lobi ba préparer ngole lo préparer lobi na yo na retraite na zo prier. Na moni vision o esalinga parce gloire à Dieu la kinga ngone bandeli. Il y a mois de décembre, my God. Namoni ba famille kolela, namoni basi kotikala ba veuve. Namoni ba papa mususu abimaka ndako akomoka posa zonga kufi. Namoni ba mama mususu ko perdre bana, j'ai pas compris. Maintenant on sambela nkola abina ngai. Na ebite so message ezana. Ezana couple moko. Nzamba ebisinga epandake na se vision. Boza précisément na continent américain. Boza couple. Yona mobali no aza précisément mu Congo. Nzamba ebisinga na yebisa bino. Azozela bino na musala moko apie bino na Congo. Juste après makambo wana. Nzamba ebisinga o visiter bino makasi pe apesi bino musala moko na Congo. Vous allez contribuer dans la restauration de ce pays. Na ebite so ezaki na menkola lobi na ngai ona lobi yango na kacha voice oil. Boza ba Congo bo précisément na continent américain. Mobali no aza mu Congo. Nzamba ebisaka bino pona Congo komi tankola pie bino Congo. Tant na prier nkola lobi na nga bitala minga moni basala nzambe kopesa mu Congo.
Non, mais tout le monde, pourquoi basanza bapesi moko? Le Seigneur me dira, ebele bazana baza sunangate. Na ba oyo yo formo laksanzela bazali sunangate. Dis à mon peuple de prier. Car même ces hommes de Dieu ont un problème na ba famille na bango na ba vie na bango. Na leli po na kati na bango zaki même na banonga na bimisa. On a loba na bango bo sala musala nzambe. Maman, papa yo kinga, que Dieu te bénisse. Je prie pour toi. Tika van o ezwa vina yote. Elo moi ma bête comme la yo. Yo qui prophète Jansi soit béni. Benga prophète Osambela pona yo. Yo qui ngona boso Osambela na retraite appelle, nous allons prier pour toi. Sois béni. Tu appelles les prophètes na plus de 143 89 75 58 878 plus de 143 89 75 58 878. Soko bengi prophète na plus de 143 89 75 58 878. Okozwa prophète Jansi, nous allons prier pour toi. Tino loba na passé. Sois béni au nom de Jésus.